Coucou bandal sala rouge na pesi bino ya mbote belé lelo susu toye na makusa na biso na eli bino viande de bœuf po nango toza na besoin ya kotia moni viande na biso yango oyo po nango toza na besoin mindembe ebele te donc toza awa toza na ail na biso toza na curry toza na curcuma toza na poivre blanc et puis toza na piment doux. Puis tu retiens mon bon absolu à 4. Si je retiens mon absolu, tu retiens poivron na biso. Ensuite, tu tiens persil absolu cola viande na biso. Dans ce moment-là, nous allons assaisonner nyama. Bobo sanate ko s'abonner, bobo sanate ko aimer page na biso, bobo sanate ko partager pour na baninga o ba mona ite ba mona. Bino surtout ba Karim cuisine congolaise, bata TikTok nanga. Bino surtout bo s'abonner pour na bo aimer bo partager vidéo na biso. Maman a tenu pas une attaque à curry na curcuma parce que na ça la vraiment cube magie te sur au salé liango bloc no ils ont un goût quand on a un cube magie ndé angwa na ça la comme souvent tu chamun va mouquer on sait jamais. Ana mafuta donc moi na ti mafuta ebele exactement on tient mafuta ka muke na nyama ya biso parfois na biso na tozotia mo na se ya viande ensuite tozotia mafuta kaka muke na kati nsema persil na biso. Bon, ce que tu as nyama na biso pendant 10 minutes kaka. Demain sima to ko na fo. Donc vous qui ndete, vous allez na tsi nyama na biso ko bela. Bon, viens na tango e bongi to ça 10 minutes to ko chance ko na kati ya fo. Ya fo. To tchembo na biso na 160. Donc belle la viande ngana bien toujours ça la moins de la moko toujours comme four na biso na mana biso beli comment ndenge beli kitoko beli vraiment bien donc toujours les canamé ça ngana bino. Bomani nyama ya biso ebeli kitoko bomani
napesi bino merci ndenge bolandaki nga lelo. Bobosana te komema na biso abonner chaque fois, bobosana te kosabone vidéo na biso. Tokomi na prochaine vidéo. Napesi bino bye bye. Merci.